Masasi. Ya Masasi. Bonne maman kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Au moni tant maman a piqué crise. Alors na oki bien té. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango balé ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire mike. Et là sunde ngona te maman. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo sepeli sanga. Banda maman comment na misunga homme de veillard. Kotani maman. Oh maman zongi lokola bébé, bazo zo soya maman. Oh, mais là so moni maman, maman zongi génite. Maman zo dia 3 fois. Tongo midi popo. Deko nanga elo monsieur sepeli singai. Misunga homme de veillard. Oyebi ke bana courant zo kata na ti. So que ça manœuvre pano ya di temps. Bana lumière 24h sur 24h. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki maman ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger. Kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango azana kati, c'est pourquoi homme de veillard misunga ezana kati clinique misunga. Donc so futi mbango nozo regretter te. Ah bon, tu sais bien na wazali ba minganga bazo sala maman contrôle chaque semaine. Mais azala kuna Abela te bazo sala examen. En tout cas, ya Masasi emoneli penanga na pemi. Bana maman comme na homme de veillard misunga. Et monani na misute. Et monani bamboko na zofinda ya pampa mana. C'est fini tout ça. Boko liango lisusu te. Homme de veillard misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Non, si kaya fanda kuna lia tranquille. Apema, ba médecin 24 heures sur 24 heures. A continuer kuna ngana no pesa kambongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme on a commis li petit misuna. Babe. Bonjour, bonsoir, bande konyo surtout bolanda biso partout à travers le monde. Merci pour na ba appel na bino bobenga nga de partout le week-end. Meka ko luka kimia na dossier ya munene oyo ezali entre Karine Mokonzi na bandeko na ya basi parce que biso nyonso tout tozali ba congolais place moto ezali kopela to lukaka to boma yango parce que ezali guerre ya bitumba ya Masasi te, ezali guerre ya nanga na Kisekedi te, ezali makambo ya ba internet ndenge komi na niveau ti ya la police. Bosengi ngai bo weekend piana comme osolaka na Karine bien, osolaka na Mama Congo bien. Luka boma moto eza devoir na ngai na lobaki na kosala yango na kotika yango te, nazali obligé ya kosala yango. Nazobenga Mama Congo to solola par rapport ya dossier yango to eba place nini moto vraiment e bandelaki parce que makambo ya bana basi koswana na réseaux sociaux to komina kolemba yango bandeko. Na kobenga Mama Congo na kobenga pe Karine. Chaque moto a repéré sa point de vue naé comme ça to eba ndenge nini tokozwa arrangement na go dans les meubles parce que na yoki délégation ya ba fille à Paris Mama Congo na ba fille mosusu bazoya déjà ko se présenter na justice belge to ebite est-ce que bango nde ba fundi Karine ou Karine nde accusé bango tozo kapeli solo mosusu ke mwana Karine Mokonzi aza danger to moni ba photo ezali ko circuler ya bandeko oyo bozali koluka mwana ya bato azali mwana ya muke to ebite masolango ezande nini bandeko nazo bengela bino Mama Congo to solola poto eba nanu masolango ezandenge nini parce que nga nazana eloko akoloba te. En tout cas sœur na ngai Pauline Lumumba RDC Monde na pesie bambote belé awa sikoyo tozo fongola sikoyo ba appel tobenga bandeko na biso ya basi. Pourquoi bakei kokomisa makambo oyo tina niveau ya mbila bandeko. Mama Congo azalaki na dossier ya munene na sœur na biso Joël Licho na lukaki koboma kaka moto na bomaki moto wana moto ekufaki. Alors lelo ekomi problème na Karine Mokonzi to luka toyeba ezokende boye pona nini. Donc ngai naza na commentaire mingi ya kosala te. Nazobenga numéro ya Mama Congo déjà awa to solola yenda kopesa biso ba vérité ya makambo nyonso tout ndenge ezali kokende. Donc bozala toujours branché ba commentaire na bino ça so bien. Mama Congo bonjour. Bonjour Ken. Voilà zanga Ken na bengi yo to me kosola mwa mukie par rapport ya mwa ba situation moko ezali koleka na internet entre yo na leki na Karine. On a pour la situation qui la situation. Normal que
te mama Congo limbisa parce que yo moko oyebi tokuta bino na mboka oyo batutu bazalaka occupé oyebi kaka Mundele aza na poste Mundele aza na posa mutu nyonso tolamukaka ntongo tobimaka mosusu 6h du matin kozonga 18h en tout cas avec beaucoup de fatigue limbisa pena côté wana bonne santé d'abord Mitoko ozobenga bino bozabongo noza live te nazo enregistrer émission yango na boule kobenga yo par rapport ya ba dossier oyo ezotambola na internet bato babenga ebele babiken osolaka bien na mama Congo obetelaki biso lisolo ndenge osengaka ye pardon mpo na dossier ya Jael est-ce que okoki kosenga mama Congo te mpo na dossier ya Karine nde nalobaki nabenga yo mpe boni makambo kuna ya France mama Congo biso ça va makambo nini dossier nini ya makambo ya fiwa dossier ya Karine Mokonzi toki il paraît mama Congo bosangani na ba Magalilo mama bosangani batebele boporte Karine Mokonzi plainte ezali par rapport à quoi boporte ndeko na biso mwasi plainte tika programme kosangana wana doko bana kenpiana ya makambo sangana te omoni toza na mboka mundele eza Congo RDC oyo bato basala justice bango moko usoko oza na mbongo odeside okende okangisa motu atovoli na plaisir ya motu bakoki mpe okanga yo atozalaki no assassin soko oza na mbongo okoki obima comme tu veux mboka ezanga loi ezanga justice mais na mboka ya mindele tokuta awawa justice baloi ezali elingi loba te ke soki okefunda moto en premier ke automatiquement yo nde moto oza na raison mundele azalaka okoki oporte plainte en premier mais mundele na justice fo bayoka mpe moto oyo okende oportele plainte soki bayoki moto wana bayoki yo apres basali bino confutation apres soki ekende na tribunal c'est vous qui voyez chacun prend son avocat chacun se fait défendre ozo comprendre ngai nafandi nalali na lamuki nayebi ke ye azalaki na baproblème na Chantal Bola bazosala barande na bango biso mpe bato topotaka moko baanalyse nga kuta analyse nange ezalaki porté plus vers ERA parce que en début de tout toyebi ke moto akokozala na baproblème oyo bozwaka na baproblème mais je sais quand même comment la manière dont ERA réfléchit donc namoni ke ERA comme vraiment trop s'écarter beaucoup nga naye koporte kaka moi analyse mona ndeko ya ERA ke non bima wana concentre toi na makambo po yo oza na objectif oza na beaucoup à perdre par rapport ya bandeko mosusu ozo comprendre na fandi na ngai na lamuki namoni basali linga émission na bato na ye oyo atindaka parce que il faut pas oublier que bato bayaka kofingele bato na bato bayaka osala makambo ezaka babato na ye badepte na ye aza gourou aza na toute gourou eza moto oyo eya lokola bapaster baza na bandimi na bango na baeglise oyo babebisa mitu ozo comprendre basalelaka bango makambo nyonso ye mpe na réseaux sociaux amonte monde moko ya bamama mibimba ya batata mibimba ya bafemme responsable avec les maris les enfants et les femmes à la maison pour basalelaka ye tout donc pour mona ke mutu oyo aza na bamboka poto andimi na ye ke mbongo na biso moto ndima kopesa mutu mbongo non seulement bapesaka mutu mbongo mais mpo akende de l'avant te mais mpo asakanaka nango babalelaka ntina mibali c'est-à-dire bango mo batie cagnotte balubi yo lukaka mobali bayebisi mobali yango ta mbongo yango oyo sali yango oyo bilamba yango oyo yo bala biso kaka mwasi moko na nkombo ya soki ya mare fashion aye kosala émission asengi mokili mobimba babenga mbila baporte biso plainte ke tolinga toboma en rieta soki mwana ya Karine wana et parmi bato ya sita tie bafoto na nga na kati ke comme quoi na olinga na boma mwana wana. Et moi, je ne parle pas pour des autres. Ils ont comploté Ken. Il faut bien prononcer les phrases. Il faut bien prononcer les mots. Il ne faut pas non plus pousser les gens à croire que Bazo Sangelaye. Non. Moi, je n'étais pas dans l'histoire. Ce qu'on a mboka oyo Ken. Yo soki oli na réseaux sociaux olobike mutu boye azo lukasa la mwana nga mabe. Il faut Moutouana pas se défendre. Moi, non, qui est la Belgique, la bandette, non, en France, na quel commissariat, na memi vidéo, na ndenge longinange zali, na ndenge bati ban kombo nanga. Na lobby, non, je ne reproche de rien. Je n'ai jamais eu à approcher cet enfant. Je ne la connais même pas. Mais voilà, on m'accuse de vouloir faire du mal à un enfant de 3 ans. Bon, allez
pour ne pas que l'obiso qui likamoke bimi, qu'on soit des victimes. Alors, comme les France, il faut que nous na adresse na yesika fandaka, na memi vidéo pour yemuta asengi secours. Si on a secours, il y a faux ou il y a le couteau ou il y a solo. Moi, je ne sais pas, mais moi, je parle parce qu'il y a mon nom dedans. Ce n'est pas un homme de la bandit, on a qu'à porter plainte. Moi, je ne pas habiter dans danger pour la moi, na lingi pas que la kisanga ou moi, je suis danger pour la moi, na wana. Bah, travailleurs sociaux, si on a moni que moi, naza na danger, école, il faut yeba, mbila, faut yeba, aza danger par rapport à quoi? Par rapport à maman naye, ou par rapport à biso, ou par rapport à bateau balandelaka. Maman naye. Et pour aller là-bas, na kena ba vidéo nanga ba ko checker page nanga à quel moment on ngasi na tia mwana na miniature, à quel moment on ngai et si na loba na batuke bon bosa la mwana wana mabe. Par contre ngande nazo kende ken piano sambika bien de o benginga. On ngande na okende na bino boza na kati. Bato nyoso oya toucha bana na bino, moi j'ai toutes vos vidéos. Oh oui, moi j'ai toutes vos vidéos. Maman Congo. Vidéo si ka ye moko azo le bana batu. Batala siko soki yepe azam digne ya kolobake ba osimba mwana na ye. Faut arrêter ça ken pela. Botika ba blog na no bosala wana o batu basangeli ye. Soki ya tango ya sala ba apparition azotanga komba 20 personnes en même temps parce qu'ils se sont capables ya kobunda na 20 personnes. Alors pourquoi bon ba ke basangeli? Donc Maman Congo, et là on a mis à comprendre plainte au Karine Azolo ba porter plainte mbila bengi sakie. Donc yo tikala iko porter Karine plainte té. Non, ye muta lobi ke biso toza danger pour la mwana na ye. Ke ba benga mbila mais ba vidéo eza wana kengi. Pourquoi on sent comme si on t'a ozaka muta réseaux sociaux té? Ba vidéo eza wana zo ba ke biso toza danger, to luka to boma mwana ye. En fait, azo se victimiser a koki na makambo na Chantal sona eraté, alimbana moko abandi kokosa ke ba osimba mwana ye. Émission ni yo moni batu balobeli mwana ye. Yebisanga yondo za na réseaux sociaux. Ouwe bisi ko moni batu balobeli mwana ye. Bon, moi, moni angote, mais lobby moi on a comme une insécurité parce que Botindi c'est comme si l'espion baki ozwa moi na ba photo na école place atangaka donc vous postez sur les réseaux sociaux moi on a comme une insécurité c'est ça et là qu'on a vu sur moi si peut-être à zo déplorer. Voilà, toujours continuer. Alors, Maman Congo, dès qu'on a vu sur moi, c'est la photo, moi, on a et bimi na école, nini. Nani a qui moi, on a photo. Quel piano? École, excusez-moi, je suis au téléphone. Je vous laisse. Oui, allez. Ok. Ça ne dérange pas? Non, c'est bon, madame. Merci. Excuse-moi, Ken. Bateau Bataka va produire un campagne dans d'accord, ouais? Ouais. Quel piano? La photo là, qu'est-ce qui prouve que c'est le col de son enfant? La photo qui apparaît. Il y a les réseaux sociaux, alors moi, elle attend en école privée, ceux qui nous reconnaissent dans l'oiseau foot et la moi en école privée, tout ça et tout. Elle n'a pas donné le nom de l'école de sa fille, elle n'a pas dit où sa fille allait à l'école, il y a juste une photo. Qu'est-ce qui prouve que la photo là, c'est le col de son enfant? Qui a mentionné que cette école, c'est le col de son enfant? Donc, ce que c'est école à moi, tant mieux. À quelle c'est une école que moi, on a en danger, école à moi, on a mis les réseaux sociaux. Voilà. Akende loba. Il n'y a pas de souci. Si tu ça la procédure, moi, côté, ceux qui ne décocarent n'a pas plainte, ceux qui ne décocarent n'a pas de problème, à retirer plainte, bon, le carbo sur la mode à l'amiable. Arrêtez avec vos trucs en amiable. Quand tu es là-bas, ça est là qu'on est amiable avec quelqu'un qui réfléchit. Tu comprends? Au moins, tant qu'on bien là pour l'un pour moi, si on a coupé autant à comboter. J'ai les chaud, n'a bien là, au tchanase, au bon mamote. Voilà. Au bout du temps, balobaka, tout tchanase, il nous va battre qu'il y a un bangi, Jaël, ou yotangi combo, ou y a banginga. Et ça, il arrive un moment où les gens qui sont tout autour de vous, sauf à Monique Bosa, Bozo Potana, bon, pour la solution, les gens. Non, merci. Voilà. Bonjour. Voilà. Bonjour. Merci. Voilà. Excuse-moi, Ken. Et ça, quand à un moment, comme on dit que bon, tout ça calme. Et demain, on y a pour le battre, on a quoi pour battre
atinda kena koti akosenga pardon ou jela lobake mama konga tinda kena akosenga pardon te il y a un moment des attaques netinga de commencer na bande ko attaquer pourquoi c'était pas en mal des fois il y a un mal pour faire un bien c'était pour lui dire que au comme na poto au bande ko finga peut-être aux en Afrique vous comprendre au comme na poto tu peux toujours continuer ton travail, mais le plus important, l'okana no, mukanda na yo, stabiliser dans ta vie. Ce que je veux dire, surtout l'okana poto, ato ye kofinga biso na tongo, ato ye kofinga biso na midi, c'est pas un souci. Parce que quand on finga bateau, les gens attaquent seulement là où ça fait mal. Les gens attaquent seulement là où tu es faible. Vous comprenez? Donc faiblesse, sinon ce que ça mukanda, au côté là, mboko ils ont sengani, et c'est un acte de foyer, et c'est un acte bokangunda, et c'est un boye, au taliba objectif na yo, yo monique, et ça avantageux pour toi. Vous comprenez? C'est ça que les gens font. Bateau Bahama Basala bon. Elle est stable dans son coin. Le lot attend le bien rando, tout ça et tout. Ça n'empêche pas que à stabiliser Finaï. Mais dès qu'on y le bateau tient assez, Azal Bande Bajar à bateau, ceux qui bossali cesser de feu, c'est elle qui viendra dire dans les réseaux sociaux, Bossala Manini, Makamuni de Bossala et aboutissant. Boyana Belgique, pourtant elle sait que Koyana na Belgique, ayebi que et Simba ayebi makambo eleka. Mais comme ça monteuse devant les gens, moi na koti kandenge ni yemta apporter biso plainte que toli na tout ça la moi ane mabe. Moi na que ne se défendre, basa la banquette, école et ça la banquette par rapport ya elle, na par rapport ya ngandenge bateke na zone ngana ça moi ane mabe. Ce qu'on a tient na sendeni. Au moins te que mambo bien na santé. C'est comme Mama Congo, nalingina poser question mususu, est-ce que ndenge ozo exposer peut-être ndako ya muto adosa muto place afandaka tomoni ozo lakisa ndako na ye, est-ce que ezali pe ma ezanda kwa mutite tout comme yoko koko ke louer kuna demain eza eloko moko eza toko benga wonde zone industrielle eza entrepôt elle n'a pas d'adresse là-bas, c'est pas je n'ai pas exposé elle. Si quelqu'un doit me poursuivre, eza collé sika. C'est une vidéo que j'ai mis sur les réseaux. Dans ce cas, il y a un poursuivre là, voilà. Ce n'est pas elle n'a pas d'adresse là-bas. Au moins, il y a un contrat de bail à mon nom. Tu m'exposes. Mais elle n'est pas, c'est-à-dire que même la commune, si Kazana va éviter qu'il y a Zawana na carte. Oui, va éviter. Problème est moi, je serai là-bas demain, il n'y a aucun souci. Ceux qui n'ont pas la faute, il y a ma caméra au sala. Ce n'est pas dit parce qu'on a automatiquement la raison. Non. On a une vidéo, notre soit nous une vidéo où il s'agit que nous allons se déplacer. Alors, il y a une plainte. Moi, je vais aller voir là-bas ceux qui n'ont pas un commissariat où on a Kenda. Il y a un commissariat où déjà on a nettoyé un dossier pour la carte à commissariat. Donc, je vais aller voir. Mama Congo. Mama Congo. C'est ça que s'il y a un problème, c'est un problème. Pourquoi comme si on a non, c'est elle qui a commencé à écrire. Voilà. On a insulté ma mère aussi. Mama Congo. Mama Congo. Ngai nazaka kapona ba question. Na ngina poser question mususu parce que batu babengi ngai balobi. Soki lelo Karine Mokonzi mikanda na ye fanda te na mboko oyo babi yo bebi sahara dossier na ye obandi yango lelo te obanda kolanda vie ya ba dossier ya Karine depuis kala soki Karine akomi kaka na étape azwa mukanda yo lakika toujours ba problème na la police répondre nanu bato bazolanda biso Ken omoni nga zana te pona za mayele ou bozoba ya bato ce n'est pas moi qui donne le papier Ken nde oye na poto wana nde ozana Belgique ozana binemite basé belé. C'est comment ça se fait que je me candidate magoza à Binemi? Ngai kutu Mama Congo. À un moment, il faut arrêter Ken. On est dans Boka Olo, à 12 régions. 10 fois, 20 fois. Si on Seigneur ose à Mukanda, on reçoit. Il y a des gens qui ont fait des enfants. On va déclarer Bana tout ça. Bazoa Mikanda. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est papier. Pour tout ce qui est funda Karamotu, Bazo Kanisande Tike, Moutazo qui nous funda pour la Mukanda. Non. Si aujourd'hui Mikanda n'est pas aza consciente,
mikanda ne kufa faute ya ye moko mwana yaka na ma problème ke ken omoni pona ya Belgique bino bobosa na makambango ye mtatindila nga bato awa ye mutaliboso a découvert adresse nanga atindila nga plus de 10 personnes ya ba mama mibimba video eza na commissariat awa na Saint-Denis video wana eza na commissariat ya Gare du Nord video wana eza na commissariat na tribunal ya commissariat na kati ya tribunal ya Créteil video wana eza na commissariat ya Nanterre na déposer yango partout atinda ba mama na bilongi na bimisa so video yango na zongisa so sur na réseaux sociaux video oya atinda bato comme ya tindi bato na bayaki na kombo na ye yango ngana se déplacer na Belgique à un moment arrêtez de me faire passer pour une mauvaise c'est elle qui a commencé la seule personne où on a kena ko lukeza yepo atindela nga batu atindela nga ba mama na ba depth ne wana ba mama soki ba mama soki ya ba autorité ba komba pesa ka bango ndenga na landa ba mama na tena landa yepo yemtaza guru na bango mwana mukeme o akomanda ka ba mama mikolo ba mama mabala ta mwana ko mikuna na juba plainte na utena ngona France na ken adresse à Fandaka et pas tante à l'époque elle était chez sa cousine ou sa tante ce qui commonini moi so bala mundele o atiena na entrepôt wana donc na komi kuna c'est normal il y a des questions à poser na même identité na ye Karine Mambolina Mokondi je viens porter plainte ndé na commissariat ton na fani na bando bimisa babiloko bazotuna ali nazwi babiloko ngaza ki nango na possession na pesa ye nazonga 3 fois na commissariat wana le temps ba yoka yepe ngo bateso na ke funda ye automatiquement faut bakanga ye ou azana tort moi la question que cette femme là elle est très dangereuse elle est là elle a tout un groupe de personnes où il y a manipulaka batona baza prêt même ya ko boma batu pour cette dame prêt vané batona ba foutre la ke bandako ba balé la ke mibali ba sai la ke nyoso cette dame elle n'a même pas besoin de travailler on lui fait tout Mama Congo ces personnes sont prêtes Mama Congo est-ce que yoka mukanda na ekufa parce que yo yebi Belgique ça n'a rien à voir avec moi azaki na carte orange na ye tant moi na komi na Belgique na yebi la différence entre commune na binote na commissariat premier endroit où on a komaki nzoka nde eza commune moi si wana mundele eza moi si akendaka pa ba bébé Mia moi je savais pas que na ina commune na bi je viens porter plainte contre telle personne. Na mona ka moi so yamba kinga eza moi so ngana mona na lupangu ya cousine ou tante Newan. Na bi mais madame moi je vous ai vu en vidéo, abi comment ça ngabi oui vous étiez parti même chez la dame à qui je viens porter plainte. Na la qui si vidéo. Je vais montrer sa vidéo. Mais moi so lobby non moi je suis pas commissariat, moi je vais vérifier contrôler l'adresse là où elle habite pour envoyer là où il y a son dossier. Nesika na pesa ba vidéo nyonso sur elle na batu na ye na makambu batu nende bataka batu na réseaux sociaux j'ai pris au moins une histoire de 30 à 1 heure du temps là-bas pour télécharger ma vidéo na tinde la bango. Le problème c'est que mukanda na ye moko akenda ko renouveler. Cette fille elle est négligente parce que on lui fait tout. Azaki na carte orange bilongo bata Belgique bodi makam na pinonde likaka carte orange wana nécessite quand même aux à poser okenda ba rendez-vous okenda peut-être ba stage aux en adresse moko fixe sika balukelako alors yé ba changer ke bandako menga elle n'avait pas d'adresse fixe menga nazo renouveler akenda ko renouveler mukanda na été kentiana yango wana ba rejeter yé ba pesa hors de quitter n'a rien à voir avec boy ce qu'elle dit azala bien elle a beaucoup de plaintes ngala kutaka plainte na ngapunate il faut aussi dire la vérité parce que le monsieur m'avait demandé même mais cette femme c'est comment parce que il y a pas que vous il y a pas seulement votre plainte à vous mais ma personne identité bateau ba te postuler ba plainte kunate je ne suis pas seul mais il y a que mon nom qui sort parce que moi je suis sur les réseaux sociaux donc Karine ndenga zawana okuta ba plainte ya bato déjà ebele wana ezala na neni je sais plus je crois c'est ça date de 2 ans je sais plus précisément on a habité mais le monsieur le commissaire là en question avant que maintenant il y a un souci là parce qu'il n'y a pas que vous mais Mama Congo ndenge bozo kende la polémique oti bokena maramba samba c'est que yo na Congo okitate parce que ya salaka propagande ya moi c'est chef de l'état c'est que yo na Kinshasa soko kitie za longa mbwa oh
problème exact bon na kisha sa ko na yi ngana za pe na babiloko ni na première dame ke na koti pe na Belgique kuna biloko nani ya ye Karine biloko na tchande nini ya ye Karine na première dame ba photo vidéo photo là où elle boit du champagne avec la première dame vidéo là où elle dit que la première dame c'est la marraine de sa fille que elle reçoit de l'argent de la première dame tout ça et tout ça là moi j'ai déjà déposé. Mais tolandaki vidéo moko Karine azoloba azwa protection na makambo ndenge ezokende ya azoluka mukanda protection na makambo ndenge ezali mapesa mukanda na makambo boy tu attaques les gens dans les réseaux sociaux aux un groupe à bateau va finir la combat dernièrement tu n'es pas finir la mamati. Toi tu penses que quelqu'un qui joue un rôle d'un criminel sur les réseaux sociaux va payer ses protections, c'est elle qui est criminelle. Vous arrêtez de faire semblant qu'elle a. Arrêtez de faire semblant. Bien mon casse na bien d'appeler ma vidéo na binoté. Te ngana sala. Ngana zaki na ba vidéo ken. Na ça il est 4 clés ISP. Ya ba makamne banda Kinshasa. Vous comprendre? Na fandele penza tala ka na fandele penza na futa penza mundele mbongo to fandele pour na benda e ba vidéo tout. Non, il faut arrêter de faire l'hypocrisie. Vous pensez que quelqu'un qui détruit les gens sur les réseaux sociaux, c'est à elle qu'on va donner les papiers. N'importe quoi, soit mikana bongo. Soit soit mikana pour les réseaux sociaux, mais maintenant, il faut soit mikana pour les réseaux sociaux, Mais Mama Congo. Il faut arrêter, hein. Mama Congo, ngai kutu Karine autre sale bisona mi gagner malobi. Mama botanga zala la moto ya liboma. Yeswa kangati lelo mais na porta plainte té. Est-ce que yo eza na injiri ya munene o Karine mokonzi peut-être asali o eleki ndenge Karine alobai na mama na ngai oui alobi tonto bo mama na ye eza bien taken arrêtez de prendre ça pour de la rigolade a publier biso que tolingi to bo mama na ye photo na ngai zo tambo na réseaux sociaux comme quoi na bo mama na ye mais quelque part nazo défendre peu moi na ngo soki ngai na bo mama na ngo il faut que na ba services sociaux à Belgique. Non, faites attention parce que maman ou elle a son protection à mon anaï mais bon dans la likabeza à un moment qu'elle arrêté avec vos questions à la con combien on a sur la macamba boité na bengo parce que la question na ozo de ironie non ngai naza na ko na proposer la question kaka l'école moko abato bo maman na moko en France une école hein. Une petite Louise comme ça. Alors, ceux qui ont que moi, ils sont en danger. Il faut que tu aies ce qu'on a, moi, en danger. Ils ont gâté. Il y a porté la plainte. Quand on s'est présenté, là, il va aller pourquoi, qu'est-ce qu'on me reproche? Moi, tu as porté plainte. Il y a porté biso plainte. Au moins, on a ma vidéo à côté. Pourquoi tu fais semblant? Au moins, on a ma vidéo, mais namoni, on va te protéger à la justice. Il y a quelqu'un qui s'est protégé. Mais ce qu'on a fait, sa contre-défense. Oh, c'est quoi ça? La carte téléphone, combien on a sur la bouche? Te Mama Congo, to solo la moi mouké parce que comme si à mon centre, Mama Congo, c'est pas un problème. Nabo to komi na suka te. Zelana expliquer yo. Na ucho solo na ba entourage ya Karine lelo. Moto nyonso azoloba tolembi Karine. Wana nazoyebisa yo nzamba zoka. Na soli na entourage na ye ya bato na ye o bazalaka na ye parce que Karine depuis nazo benga ye azo ya mbaka téléphone entourage na ye bazolo bato lembi ye to kota makambo oyo te entourage na ye o bazalaka na ye proche. Alors question mususu nalingaki na poser bato mususu ya entourage ya Karine balobi soki oyebi adresse wana eza beaucoup plus ekoza la Jimmy Bela o mutu azotekela o makambo nyonso to ya Karine ba place nyonso to parce que ndako wana Jimmy Bela unde mutu azoelaki ndako wana nayebi te kankana omoni na bino omoni na yo wa mitema mabe omoni lelo soki Jimmy Bela asambwa na réseaux sociaux quel tu en fais partie wa mitema mabe yo yebi relation à Jimmy wana Bela ou na Karine banda oyebi qui est parti chercher qui s'est allé ou qui s'est donné à qui mais tu as qu'à finga bateau. Les réseaux sociaux, vous comprenez? Et il y a des gens qui ont des familles, il y a des gens qui ont des femmes. Même quand on a finger Jimmy Bela, pourquoi? Parce qu'il a dit, mais comment moi, la mobile, tata mo bimba boye. Il y a des gens qui moi, la moi, a Emilia Kabatu, a Esposa Kabatu, a finger Kamibali. Il est parti faire quoi sur son chemin, sur le chemin de cette fille? Alors, Jimmy Bela a fait sanga.
apesa nga te ezala ye te yo tuvango normal façon aimile mwa mobali abimisele mbongo donc yo moto asedisa mwa mobali bato yo yebi relation na ndenge bandati semblant ou quoi bino bozala mitema mabe donc bino bopréféraka même garçon ya moto ya maboke oyo azalaka pembeni na ye wana oyo asalaka basemblant ya osala bavideo ya pardon po ye nano asambwa te makambo ya reprochaka ndeko na biso matondo ye ansuluzolo wana makambo ya reprochaka ndeko na biso matondo kasi moto aza pembeni asalaka la même chose iti ye azela mokotourne ekokoka alors bolongo na Jimmy Bela parce que mpona ozaba omoni sika fanda wana j'étais au courant ça bien longtemps avant omoni sika fanda na entrepôt wana o papa Etienne wana papa ya bébé Mia wana nde batia wana j'étais au courant mais ça m'intéresse pas mais otia bolaka oya baninga mais oya asalaka bato cette fille elle est démoniaque aza démoniaque ya solo babisinga bato te ke yemka tindelanga bato en premier babisinga na kenda babisinga plus de 10 personnes yo somona mutu moko abunda na 10 personnes yo somona ngolo kenpian jamais siko ndenge atindelanga bamama wana 10 personnes baka kolukanga so basalanga mabe alinga mpe siko naluka bato nakende koluka ye teyenga nokenda voi justice mpo nga na na mboka ya loi ngana oyagi ndeti ye teke ye atindelinga bato okibonga koba teke ye moto abanda kotindelanga bato basalanga mabe mais nga naokenda ngoka na voi justice je m'en fous de ces papiers nakenda papier ne wapi mama Congo sikoyo ndenge bato mosusu baoloba eloko ezoderange oyo makasi ezali ndenge Karine ake kokoma ntina niveau abimisa relation na ona Alain Pela peut-être yango epelisi bamoto oyo nyonso te omoni turo na kati qu'est-ce que j'en ai rien à foutre ye soka message pour étaler mibali yo quelqu'un so monanga na Alain Pela c'est un homme que je respecte beaucoup soki ye a message pour bimisa pour exposer mibali ba ex ko finga bango apusa bango na finga Alain no finga Alain te si je dis bien si j'avais une relation avec Alain Pela, elle n'était pas là. Aïda qui pototait, elle ne me connaissait pas, je ne la connaissais pas. À comprendre, c'était dans ma jeunesse. Il n'y a pas à voir contre là-dedans. Contrairement à elle et moi, je respecte les hommes qui ont vu ma nudité. Tu comprends? Donc, quand la bête de Rabouzo concernant Alain, c'est archi faux. Bon, Alain, ça n'a pas à moi si on a été. Bon, à fin de la peine de connaître à moi si. Vous comprenez? Ok. Donc ça n'a rien à voir. Il y a kasi ya kokoma balikambo eswanga. Il y a mtaza mutakala dehors ya mibali. Il y a kasi mibali tout o ya exposa o ya finga atinda batu ba finga. Il y a osala bien na vie na ye. Donc to question que proposer nga sur ba question buzo. To retenir kaka ke ozoya na Belgique. Na kati. Tika Jimmy bato fanda ko bino nyonso tu wana. Oza même surtout yo, oza ki mieux placé pour nous défendre de comme mobali. Maintenant na défendre Jimmy Bela oyoka ngote. Na mona te oh ti mama nanga ki ofinga maliboma lisola Jimmy d'accord limbisa na yeba kite limbisa kasi na bete masolo soki lelo ozoloba keza Jimmy il a le droit na bite keza ye po nga na yeba déjà nga kutu na finga même Jimmy wana po makaba bando sala j'étais au courant de ça dans un monde ezoba omoni ti Jimmy azosala azozwa todi wana ndaku wana ya abandona pendant des années apebisa bambongo na ye po mwana mwasi wana asomba eloko bwe asomba bakaro banini bwe po abongisa mwa espace ya mokie po afanda eza grâce à Jimmy wana mais asambwa na réseaux sociaux ozo comprendre asambwa na réseaux sociaux moi j'étais au courant makambo nana depuis longtemps yo bokasi même Jimmy Bela wana bandeko ne bazoloba te bandeko bazoloba mais ça montre pas pour y envoûtement oh soki bato baza na kati ya kaba famille zo ganga bato bayokaka te. Moi je suis copine avec la sœur à Jimmy Bela. Une très bonne copine à moi. Mama Congo. Nuit et jour pour na makamba Jimmy Bela. Oyebike na fille wana. Yaka ntaka yende ngazana soka zi mobali ba famille na mibali wana basepela kate. Oyebike c'est pour la première fois nazo invité penazo sommet ngamba lebele na émission boy. Ba question mosusu na alinga na poser komi na kobangisa ngai. Pardon. Zela. Olobi ozosala la loi. Apesa mutu conseil au bébé que batona ba oyoka. Yaza mutu te yaza démon. Yaza ko la Satan qui est en face de moi.
Donc, il y a un envoûtement. Moi, l'envoûtement, ça ne m'atteint pas. Donc, je me défends par un bon en justice. En c'est la convocation, qu'est-ce qu'elle a mis sur moi là-bas? Parce que hors d'équité, à côté de commissariat, à que nos fonds d'amoto. Il y a un moment qui est vérifié. Tu as un kasi ya lobi azosepelanda samba na bino po bopese mukanda te ozoyebango te soki mukanda ngo ezwaka mabongo mama papa mukanda mutu nyonso azwango na poto isifika oza pose olanda bademarshe mukanda c'est rien moti kobimisa nga image oyo nga nakenda kobelisela bato mikanda naboyi pokoyepopeke ye nazobimisa video oyo na mama na baya kolukanga naoluka video wana bablok na nga na téléchargea bablok eleki te mo ebele naoluka video ngo bomonake ye mutu abandanga toreteni ke foto ya mwana Karine yo yebi na yo te ndenge bimi na réseaux sociaux eza makambo batika kotisa kombo no na kati toretenir message wana porter biso plainte toza bato ebele me mwana te na part na nga video eza wana ke baporter biso plainte toyi toboma Henrietta yango mwana kei kotuna bozosola te entre bino na bino bato nyonso aporter plainte moi je suis pas effet de groupe, je ne marche pas en groupe, je fais mes trucs seul. J'ai vu ma photo, là on m'accuse de vouloir tuer une petite de 3 ans. Alors moi il y a quelque chose se rendre. Ce qui à quel moment on a osé la convocation, on fait que oui mais là, moi on a été sur place. Là que nous laver comme on a et là ça va image on a la c'est qui met cette petite en danger. Moi ou la maman. C'est tout. Ah, quel nakati ozoke musala zela manke nzambe na ngai eza place en tout cas c'est Apolline Lumumba ya DC Monde mauvais luison mbata en tout cas kosala na mama Kongo émission ezalaka nde boye oyo eza likama ya monene ti mbala liboso namona makambo oyo nzambe naluka nano nene ya awa parce que bandeko na ngai oyo bozolanda biso de partout nga nabengaki na mekopesa conseil esimbi nango te nene ya bonjour bonjour plutôt nazo enregistré émission pardon pesanga ta 1 minute oui naobombela te nakobombela te naoti osala naoti obenga mama Kongo po toluka toboma moto makambo na ye na Karine ndenge lobi azokita Belgique po akende confrontation na la police aboyeli nga na façon nyonso nayebi yo nazwi sommation oyo nanu nazwa te na telefone nayebi te yo sololaka bien na mama Kongo est-ce que okoki kosengela ndeko na mwasi Karine te pardon olobi vano ekota te ndeni Karine camarade na yo Karine mutafula yo amema wa réseaux sociaux bandeko na ngai Karine dossier ya Karine ezali grave Belgique awa Belgique ekomi na baloi ebele bandeko na gouvernement sikawa ekoti Karine kuna baporte plainte Karine toyoki dépôt ya Belgique asalaka eloko te nga napesa Karine conseil luka te baformation luka te musala parce que awa na poto Kistar ezwaka eloko te eya bakosenga yo bapreuve ya Kistar nga naajoueka role na ngai ya kosenga ndeko na biso mama Kongo atia na se mais selon ndenge makambo ezokende boyoki explication mama Kongo ke Karine aportaki plainte Karine alobi bango bazoluka baboma mwana na ye mama Kongo alobi il faut akende na justice kuna nde bakata makambo parce que soki mwana ne azwi problème balongola kombo na ye mama Kongo alobi balongola kombo na ye na makambo oyo balongola kombo na ye na makambo oyo bandeko na ngai awa tozali kaka koloba topesa conseil ndeko na ngai Karine Mokonzi naluka nanu kobenga ye awa parce que
na kosepela te Karine problème eyela ye boki mama Kongo kuna na ba video ya bana na biso nyonso oyo ba Karine basala d'émission baolo babana ba doubler na classe ok mama Kongo azwi biloko wana nyonso vraiment eza pasi oyo siko na wabenga Karine mokonzi yango donc soki akoyamba na yebi te na ok il paraît migenye mapekisi ye ayambaka bato te na telefone na yebi relation na ye pe na migete Nzambe bandeko na ngai baya na ngai eloko ezolekela ngai Karine aza mal aimé parce que kotala bato tu oyo boyebi bazalaka na Karine bapesi Karine mokonzi mukongo nayebi te qu'est-ce qui se passe nazoyeba te moto nyonso obenga na sujet Karine balingi lisusu Karine te balingi Karine te balingi lisusu Karine te nazoyeba te eza problème nini moto nyonso alingi lisusu Karine mokonzi te oyo boyebi bazalaka bien na Karine balingi lisusu Karine te moto nyonso na obenga awa baboyi babi sujet Karine kutu bakokota yango te Karine asilana na makambo na ye ndenge ya bandaki misunga oncle Patrick ya misi ya mama Julienne Ngongo nayebi te sikoyo Karine mokonzi aza na problème na justice to comprendre te bato nyonso bawangani ye tozoka il paraît bien na biso Jimmy Bela mutu ateki ba adresse oyo ya Karine o babi mutu ayebi adresse wana bien ezali Jimmy Bela nde mutu apesi ba mama Kongo ba matière ba adresse ba photo biloko nyonso ndeka tozoyoka mais toyebi te soki eza vrai ou faux Karine mokonzi pe kuna mukanda ya protection alobi ya kozwa yango ndenge bakende kosamba toyebi te soki Belgique pene kopesa mutu mukanda protection bongo nga na bengi Karine bandeko na ngai na bengi Karine balebele bomoni bino moko Karine azoyamba ngai te na bengi mama Kongo ndenge bosengai ngai na benga mama Kongo toluka totia makambo yango na se mama Kongo pe aboyi na ye donc mama Kongo aboyi boyoki bino moko ndenge mama Kongo aboyi naza ngane eloko wasala lisusu te donc bobenga ngai lisusu te keken ebe biso landela démarche keni sala boye keni kende boye na wasala lisusu démarche moko te parce que na bengi boyoki na nene ya pe aboyi na bengi bibenga bato nyonso bomona bazala na Karine donc Karine c'est comme si eza na problème moko boye na mona ngo eza sérieux te azalaki na babakali babebani azalaki na baera babebani nazoyeba te problème nini ezoleka tozoka il paraît relation na ye na migeniema soki ekoma ndenge nini tozoyeba te lelo ekaboli Karine na bato presque nyonso nayebi te makambo yango ezokende ndenge nini alors tokokontinue mission na biso sikoyo tokota na phase ya kobenga mwana mosaka toki babundaki na héritier Watanabe blanc na mosaka na pose na mwa bakestion ebele awa nayebi te soki nakozwa pe blanc nango nayebi te soki nakozwa pe blanc nango en tout cas bandeko esalinga motema pasi Karine azaka ndeko na biso congolaise andeko na biso ya mwasi ngai vraiment na part na nga vraiment esali ngai pasi kotala ndeko na biso kaka bato aliaka na bango sani moko soki boyoki makambo baoloba sérieux eza pasi donc bandeko nyonso tu baza pour Karine kutu babloke ye barefule ata na Congo donc bato nyonso bayini Karine boye eza phénomène nini Karine ayinami boye bato bayini Karine na niveau moko oyo bon non namona mutu bayini boye te non namona mutu bayini boye te na ba propre bato na ye non namona mutu bato bayini ye boye te ngai esalanga kaka pasi po aza ndeko na biso ya mwasi vraiment naza obligé ya kokata émission awa merci na bandeko nyonso bolandi biso merci